Hey, hey, ça rend plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa Edo Amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana. Voilà, chers internautes, soyez le bienvenu dans votre émission Short News avec Eki Bumba et Wapi Nakatia EHP Media. Voilà, dans Katia EHP Media, toujours ça déjà Bambote na Edo Amani Production, notre papa, vraiment. Bon séjour na Paris, na maman GF, GH, vraiment kuna na Paris, topé sibino Bambote, tobo sanité papa à France, na maman, vraiment Bambote ya trop. Tovandagi nandaku, tozui coup de fil. Président Tcheko abengi biso, président Tcheko yeyo, artiste na bino oyo, boyebiye na banzonzing ebele. Voilà lelo yokason et botama déjà si to sala ba émission a na kati ya EHP Media na Short News tolingi to ba news nini ensemble na bino oyo président Tcheko abengeli biso. Voilà toza déjà ko introduire invité na biso ya mukola lelo o ezali président Tcheko. Bonjour président. Bonjour le grand journaliste Eki Bumba. Donc merci quoi. Merci vraiment un mot gentil na ba internaute nyos na ba to balanda bongo to ko tapena na ba question. D'abord, na respect na bango, na longoli ekoti na ngai, kopesa bango mbote. Bisika banso bozwami, bazalaka ba fan ya Tcheko, pe ba ndimi kokoma ba fan ya groupe Yoka Son, o bozo kotala lelo na ba evre belé, na pesi bino ba mbote mingi na 5 continents ya monde. Balingaka biso, balingaka ngai, ba sepeli pe déjà ne dozai long. Donc mbote kolonzamba pambola bino, ba merve na biso. Merci beaucoup, Bamerve, Kouta, na président Tcheko, apesi binonio surtout, ndenge kaka tozomona déjà talibo talima vandeli pena masolo na mwa baninge belé, hein, dadi, kuna na Belgique bazolanda, président, na permission na yo, bandeko pe bapesa mwa ba mo gentil bongo tokota na ba ni poto moni pe ba acteur ba actrice baza awa. Vraiment mingi tout ça la pe bango ba monana baye ba bango pe mingi. Donc vraiment avantage quoi. Merci beaucoup, wana portugais biso ezole kana biso mwa mukende gage yalaka. Bonjour. Bonjour. Obengami na kombo nini? Kombo nanga Julie Kabuya. Julie Kabuya, actrice. Oui, actrice comédien. Julie ozana nani na kati ya Yokason? Na kati ya Yokason naza artiste, naza mwana Chikoti. Merci beaucoup, moi, na Tcheko, to moi na sima kuna tonton na biso Bogar net. Ouais, merci les grands journalistes Eki Bumba, Patrick Ngwenga, dans moi na Yokason. Merci beaucoup, tozaki kuna na Patrick Ngwenga, hein, moi na pena ya Yokason, na katikati ya tozana mama na biso ya Mbingazo, mama kombo nani, hein? Merci, kombo nanga Rosette Mbala, moi na kana kati ya Yokason. Merci. Rosette Mbala. Tokeli sona mupanzia wapena mama. Kombo nanga José Bietou, mwana ya président Tcheko Matondo. Yemoko. Merci beaucoup tozaki na José Betou wana pena cameraman na biso ndeko Patrick ko permettre ngana sa moi déplacement moké na mouvement na yo ndega ezalaka. Donc to pusani soupa ya papa na biso awa. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste Eki Bumba. Kombo nani? Didier Massamba. Ah, Didier Massamba nde yeyo. Oui, le disciplinaire du groupe Yokason. Voilà. Merci beaucoup. Donc, tout le monde pena discipline ya nyama pena na kati ya Yokason po tozomona nde bavandi pena donc discipline ezo régner. Wana grâce ya Didier Massamba o pena aza pena na biso awa. Voilà, merci beaucoup président Tcheko na autorisation na yo ndenge tozwaki moi ba intervention ya bandeko pe tozana bango ka poto na kati ya émission ndeka to sali moi pyramide ngo boye et sali pe bien. Président Tcheko, information ezanine. To ki ba tétanos ba 10% ba pièces zoleka donc ba tu bazu benga biso na ba Angola na ba États-Unis bazotala pena donc pièces moto danger. Vraiment Eki Bumba artiste en même temps collègue donc merci to beleli. Ya solo Yokason beleli. To beleli ni to kufite ni te mais ba d'abord ba pirater biso.
bapirate biso pièce tétanos oyo tosali mpe déjà boyebi bisika botalaka biso kotanga site collègue na bino ya mabe te non non eza mabe te vas-y bisika botalaka biso na planète solola bien TV loso koti na YouTube bokomona vérité tétanos mobimba eza wana babwaki mpe ja suite fm ezwaki mwa ntango molai keno ndenge nini ezowumela tout comme ça parce que ezalaki na batravaux oyo ebandaki kosalema mpona installation mpenza ya bureau ya siège ya planète solola bien oyo déjà makambo esili ekomi na suka yango wana bomoni ke tétanos épisode 13 soki obeti kaka tétanos épisode 13 okomona yango na bave nyonso tosala badédicace tout consort olonso toloba eza deja na kati me ya motuya mpe ya pasi bapirate biso nakopesa exemple awa bapirate biso preuve à l'appui tétanos po bino mo bobimisi plan mpena ntina basede tétanos donc biso koto tozangi ata machine toyebi kuti ata te ndenge basalaka mpo bapirate pendant ke biso tozokanisa mpe ke boni tokoki koluka ata mwa 1 franc bandeko na biso ya solo tozolela mai na miso. Vous savez qu'on tourne, qu'on réalise une histoire. Il y a des volumes où il y a des yango wana, to sala kango gratos, to sala kango na souffrance. Na pasi nyonso ya mo ya sacrifice. Oyo biso moko ata elamba ya pamba oyo tozoka ata kosomba te. Mais bandeko oyo mingi mingi surtout na Pointe Noire. Piraterie esili na poto. Elongo makamba YouTube bakomi ko pirater biso à partir à YouTube. Tétanos yango ba pirater bache 1 tina 4 fin. Or que biso tétanos esuki na 13. Vraiment comme on a ke makambo boy. Pendant que biso tozokanisa nani akoki ko sunga biso a mettre biso film oyo tétanos en DVD. Biso beto zo moins loko bandeko pe bano bazawa. Ce qui peut muta komi ko vivre na motoki na ye. Azui moins loko, à part non ba fanatique, à part non mabanga. Vous savez yango tango bomonaka batu bakoma ko préférer ko boaka ba mabanga. Pona tozana ba relation, reconnaissance to manifester à travers ba fan na biso. Mais lelo yo tika to banda ko boaka bino ebele. Même atene émission to boaka bino ebele parce que et bebisa quand même histoire ndeka balobaka bango pe balingo boaka to balingi pe ko boaka. Mais ce que bolingi ko boaka te bosali nini na bino ekoti na YouTube mutu moko bavanda ye na ye nie ayo amoneli na ye pas cité à contacter bino te abendi image asali makambo asali o vraiment c'est déplorable biloko aboye eza malamu te yo vai na yo oyebi ata bible ezo réclamer yango mutu azolia mutoki ya moninga aza na malédiction pe azo péché donc ozwi eloko moko boye osali na yo effort te mutu asali ba travail na ye ko réunir batu ndenge batu baza awa o eza groupe mobimba te j'espère bandeko ebele bazangi mamuke parce que zala bandeko musu bazo sala ba sœur mususu so botali ba tétanos bonike tante azawa te chouchou nazawa te SP azate mama Flore Kalanga azawa te yana ba Gaëtan ba Loveling ba Nelly presque groupe o ezaka donc mwandambo po bandeko musu batanga pe bazali parce que groupe Yoka Son c'est un groupe des intello quand même. Voilà, ya on a zaïgo loba ko réunir bateau union surtout aux arana bango sala na bango ba répétition banini eza mais ça faire te siko autant yo zo réunir bango fallait bango pe en retour bazwa quand même quelque chose ba yoka siko sango mutumo ba pirater bango vraiment eza pasi pasi yango tozolela kaka nani akosunga biso ba yeba mensen ba bazotala soki eza na bateau si ba sepel je na groupe Yoka Son nai ba otala on planète à travers planète solola bien. Tu dois lancer le sous vérité cachée. Vérité cachée, on peut te tient en ligne. Bah pirater. Parce que, et comme c'est quoi nini? T'as dit même na YouTube, parce que, bah pirater, car biso pété, nan de govi, de govi, à peu, pièce, n'est moi, et télémi, na 12 heures, donc, bah, 5 ans, nous allons tétanos, na moi, et télémi, bah, ça, on va boy. Ce qu'on se montre que, en général, il y a un autre koufa pauvre. C'est quoi, koufi pauvre? Beli boabani, sobela, na ba TV. C'est-à-dire que pauvre parce que nous ne vivons pas de nos propres œuvres. Noble. Na ba pays où ils ont développé. Au Macambonion, c'est autant bien. Secteur et culture.
c'est le secteur qui fait la promotion de la nation. C'est le secteur où ils ont promouvoir, ils ont accès à différentes cultures, makambo, artistes, musiciens, comédiens, artistes belé au mamoto salaka. Il y a un toujours musicien tout bien hein. Pour ba ben ça qui est à concert ba qui voyage en voiture moi la maman nini. Bon moi biso ba comédien. Parce que biso ba quoi, c'est comme tu vivre ndenge nini. Vraiment tonto Edo Amani vient en ngai PHP Media EHP Media tonto Edo Amani na bige veto solarement mingi Tcheko ye to solarement mingi donc vraiment bon aider biso ya ngona que toujours lancer un appel malgré ça to lemba pété quelque part aussi le malheur est bon ils ont mis ko ça fait promotion ya surtout ba talon moni ba Julia moni ba Rosette Mbala moni ba Patrick ba José Bazawa bandeko pe bango pe babima ba yeba na pe lokola lelo Tcheko bon attends moi ba tumi ba ko yeba na 5 continents monde et ça moi malamu mais bango pe Président Tcheko tozala to kotana mpena na eloko moko boye hein outi ko lo bango wa ifungoli pepe simon ba makanti mususu mekana ko pesa nanu numéro na yo ya contact avant to suka nango su na suka na 4 heures déjà pesa numéro na contact pour beti lisolo ya mais c'est nyonso tout oyo atali déjà yo kason oyo azo sepela déjà donc porte za polele pour na ba contact nyonso peut-être ya coproduire to ya ko sala peu importe quel logo lingo sana bango promotion ya flat na yo promotion ya logo na yo pub ba ko sala numéro no contact ezani merci mingi numéro yo na ganisi na pesa yango déjà moi mingi mais to continuer ko bandela ko pesa ka yango toujours o ezana WhatsApp ezana Viber ezana Imo ezana tout consort donc plus 243 joie stylo il y a Stani de Panama, maman na Kelti Emmanuel en France, Zoa stylo, plus 243 89 81 55 55 172 172 plus 243 89 81 55 172 on les a numéro surtout on a plein de la reconnaissance grande sœur en France ça c'est un Brazzavilloise hein Brazzavilloise oya biso ya ngambu mais avant dans la France maman na Kelti Emmanuel tantine Stani de Panama ye attend en Facebook sur le gars Stani de Panama boye bisaka ye ke hein vraiment wana ndeko yo grande sœur yo na papa mobali na ye libote ne mbana pesa ngombo te mingi donc baibi numéro wana baibi numéro wana beaucoup plus faire parler vraiment tuna. Merci beaucoup tozo kene na bango vraiment topesi bambote na DD kuna na Boston topesi mbote place ozali topesi mama na biso bete na Allemagne bambote ya trobino mo bozomona ndeni ba artiste bazolela lobi ozala babani osala appel batie photo na Facebook batie nini po azobela après bobani ko beta lisolo bango bazala kaka boye bango bakufa pauvre mais bakufa pauvre pour na nini parce que tozolia na mutoki na bango moko bazo bénéficier te président Tcheko tozongela yo mo mitune ezali tozwa pena na gauche na ngai awa mama tango yoka isango wana ba CD na bino ebimi yo peno vai na palebwe bu ba CD na bino ebimi yoka inde comme na kansi président Oliambo déjà avec souci nga président c'est que yé abimisi na yo komolene mbongo abibisi bisote on m'a panza ba groupe non ka déjà kanda ngai tinga mama makambo clarté ça nga bien te mais vraiment pardon tande bo panza nga na président na ngai yo lié aussi informé ngai mutu na sali musala na lia telote alors vraiment bo aider biso vraiment et sali bien te to ça musala na ba condition mo bo ya pasi mais ozo sala bongo nzamba opinion yo tika eloko ozo sala wana tande ngo panza mouvement président Tcheko nga vraiment franchement zaki na kanda ay président Zolia amolia obombela biso. Merci beaucoup vraiment donc Julia bimisi pena oyo ya kanisa yi quoi na surtout que nzoka de vraiment ndeko Patrick maladron vraiment na image hein na pesi yo mbote donc na surtout que makambo Julia lobi quoi wana cameraman na solo Patrick vraiment Patrick Pekoto yo donc toza pena na Patrick aozwa Patrick na image quoi tango tala ki ba image wana CD na bino pena CD bimi. Ouais,
Ouais, ça là qui passe vraiment ma casse pour ngamo konde muna kutana na ngokutu. Ayum dal boso mona gango. Mona ki ngoli boso talaka chef à répétition. Nde na bengi président. Président yande ni na moni CD za na marché. Président Gomolia. Donc le loba me ngutu bongo na te c'est que président na bino a bombela bino a lia mpanzi déjà. Donc luka bosolo na ebio yeba masolo ndeza. Nathalie Kate ndenge na yebeli président na ndenge to salela musala na biso likamwe roleka président te sans qu'il y ait bisangai yango wana to tsaki na seto luki to so na président na ndenge biso moto découvrir yango ok za nango ba bendaka na système internet spera na ba betaka bon. Merci beaucoup vraiment ezo sala passe bino mo boyo ba déclaration na ya ba artiste hein donc président azana ye pour rien. Mais bolingi boko tsaye na problème moko boye pona ba sentiment na yo pona mbongo na yo moko lingo lia gratos banino bendiga laptop na yo pas au copier posa na machine à copier et puis au dupliquer et ça la bien te yo mona otala penati et puis ndeza na tango zo pe balaro wana okena ope na église ba moni o lati veste taille banino okena église opesi pe mbongo ya mabonza opesi pe dim esunga ote dim wana ebomisa oti mama tango yoga isango wana otali CD obula indeni pe yoka indeni yo mona kati sepeli plan na bino gomi na ba CD to yoki pasi to ndeni maite isala ipasi makasi noka ipasi to na ye poza misinga CD na l'action to kesunga kiti biso to travailler na moi na ba moi pinza to futa ba transport na biso to zoya to na ko bénéficier mutana bana ko bilela biso poani tombola mo voix to yoka yo pena na bito lo ba na sebo en tout cas na ko pena ko ba makasi te eza bien te soko sa bon atika soko sa la bon na ba groupe nyonso eza bien te likambo nyonso eza ni banditi na suka na on continue neti na suka ba okanga ekaka. Merci beaucoup maman José yo potalaki oyokaki se masolo ya CD wana bimi tant oyokaki yango conservaki onde ngau du tono oyokaki nanu na banena o regretter nanu premièrement nabi vraiment na façon tozali na président na biso na ba promesse ya sala kabiso ke non mutu nyonso alia na mutoki na ye tutaka ba misika to uta ba moyo makasi to ya to ba répétition to vi ke no eloko na biso yango ekolesa biso mais mutu mususu individu mo boye aya kaka aya copier achepe na marché bandu te ko si longtemps biso mona to lele yango te mais o asali boye a continuer à limbater mon kilo eza munene pe koma muke et puis akopambwa te na oya osala babi na pièce wana ozwa rôle nini na pièce wana merci beaucoup to continuer yango vraiment to ke nepena na ndeko na biso masamba zo pesa biso bulo na ndenga muke to telemi 10 ovandi boye oyoki CD ya mouvement et bimi sur le marché. Oyoka ki onde ni peu conserver ki onde ni président to ezani. Bon, les jours na zo ki information na que ba pirater tétanos. Liboso ko tuna raisonner ki netira ke ye moko kolo groupe le président Tcheko na petit frère na biso afandi wana Patrick na mona ni teza baza en collaboration na ba Géo. Oui. Pourquoi na le bibongo? Parce que petit oyo aza même pas ko le groupe mais soko tali na CD ngo ye na ye ba photo penza ya ye kaka. Ali présenter soko batie mukie. Donc na mona ke mukie wana batie président ya système. Voilà. Donc ça kaka ouverture. Il kanaka bongo mais bon ngama ko pelo ko na za mutu ya à part banzela misusu na landeli na yo comprendre que non mon ami le président aza innocent mais beaucoup de regrets talaka ba responsable tozo tika bandako tozo ya tozo répéter tozo tourner non na pasi ali yo sikoyo ozo pirater biso donc nzamba okuta na yo mutono ozo sala ba biloko oyo Didier Massamba alongaka chez ye naka ko souffrir ba moyi ba souffrance wala nyonso na ba tournage et loko to sali poto lia biso mo to zo lia te en commençant par le président yo zo lia lia malam lia ngono lobi.
Voilà, lia malamu, lata veste à taille, hein, somba pena bambati na yo, tonga pe ba parler, et non problème te, mais tout se paie ici bas. Oui, Bumba, mon frère, qui Donaza surpris, vraiment surpris parce que Magambazol Baoyo, et m'a mette ma bombe la inga. Oui, ba groupe panzananga boy. Ba groupe panzananga yo ka so kabani, yo ka so sali boy. Président allié, ok ngani na zawa. Jour Patrick, oyo, ita ba vimbisi lo wala yende, na c'est les jours hein. Jour ben un président, est-ce que bi que osa courant qui t'annonce ba pirate ngo na lela maya miso kitangai. Maya miso kitapona nini comme on a passé. Combien nous dépensons bandeko ba groupe d'artistes comédiens même bino ba producteur boyebi que tourner réaliser un film et si là combien on peut dépenser. Bon mona même bandeko nanga belé merci na bandeko nyonso o bayaka ko jouer na biso ba collègues nyonso ba artistes comédiennes o mona na yokason ba lava ba bandeko ba vient ndanga ba o nyonso bandeko ba macha bomoni ba tourner ba ya ko tourner na biso ezaka cachette entre biso na biso de foot na cachette siko na bien neti namoni awa vraiment elongi ya levé mundanga ndanga tomoni mama Shako tomoni levé pika Tito siko neti Tito Pika vient na biso vraiment akutani na CDO na nzela oyebika ko pe obulelo ma moi obulelo ba petit ba komaka boy c'est-à-dire la bengi vient na ya ko jouer hein abia ke loko kaka donc loko kaka boy nzoka nde et ça leli nango en tout cas heureusement ben ndeko nanga ba vient nanga ba comprendre ngai depuis groupe évangéliste président Gabi Kiwaka mon vieux Devos Musoba kina ba sisa maintenant Tsamba Mbomba Wanyo so kombo na comment vieux Devos ezala yango penalty et à part le vieux zéro faute hein Devos Musoba kina ba sisa maintenant Tsamba Mbomba pire vieux grand frère propre mais ya Juif Noir Corneille Musoba oyo asomba ka diamant makasi na balanera sikoyo balakisa ngai kokabola koyeba kokabola tokokabola kaka tena bandeko soki ekoti ya mingi même ata moi muke ekoti peut-être à part moi code na ngamoko boy mais obike mbongo président groupe melia kango à part mbongo acteur groupe melia kango te par exemple peut-être soki moi caisse ma contribution mais code déjà ya yé mais code ya président lia kango ye modali ya kona batunyoso parce que pendant que soko organiser tournage pendant que ça m'a mebele bele organiser m'a mebele bele to lia mbongo te mais ce qu'il fallait ya œuvre tant œuvre bimi boy moi muke koti to sala nini te mutu na mutu tala mwandambo yo hein to te ba DVD mwandambo na biso yango yo l'ouvrier mérite son salaire monto akolia na motoki na ye to bandi ko belela makambo depuis pas major 00 to sala campagne oyo ke bandeko ba pirata ka biso boye vraiment to senge bino bolimbisi boya kata epai na biso ba numéro na biso de contact bozana yango boya bol bate toza na posa to chaba œuvre on part YouTube to chongo pe na DVD to pesa bino combien to ko solo la te nous c'est la gama solo je vous dis même théâtre na pote toli na ngote à part quand ndeko mamba ba YouTube mais en Afrique awa théâtre na ba pays mosusu Afrique même na Congo théâtre to la gate ce qu'on multiplie on a 3000 exemplaires au tchango atana $1 est-ce que vous savez combien de quota $3000 oyo kota wana na $1 3000 exemplaires $3000 et quand est-ce que kusunga bisote monto na monto kozwa moi moyen osema mo mafuta te basi pas mo mafuta basi mo suki biso peto za mo bien to soma ba caméra toza même pas ta na caméra oyo nyonso ezakaka ya ko négocier ata lumière na biso mo toza na yango te bandeko boya soko za na posa osala boye même ba producteur bona poto Vedo Amani Kunzi Bilele le roi Kunzi Bilele na Londres. Hein? Mon compte à planète solo là bien. Major Zolozolo. La bouche autorisée. Nana Takaza. Nana Takaza. JC Song. Viens ça JC Song. Viens JC Song avant de n'attirer na. Bah dézola. Bah papi zola. Ce qu'on a posa ozwa œuvre. Éthique YouTube. Éthique beaucoup sous. Hein? Donc bah viens na biso arme lourde. Bah viens Rémi Kilola. Bah ngotuana. Monto a monikete. Groupe yoka son moi mon salaire nango eza moi malamu pusana pembe na biso so sepe na produit na biso ko pirater te nde do le labo ya solo nzamba ko sepela te parce que monoko nango na bimakani lokota non lokota ko système internet bazu na bango mais bazu pe mobimba te bazu kaka ndambo mais oya lingozo mobimba nango mais non venez on va en parler to ko négocier donc vraiment
nanganti message eleki Viedo Amani petit no Cheko Leli groupe Yoka Son et Leli EHP Media merci na ba soutien na bino EHP Media moko site pe ba makasi lokola planète solo la bien déjà to lancer vérité cachée. Merci beaucoup, vraiment wane zalaki kolela bozo mona mobile azolo bango vraiment profondément na motema na ye et puis na pas signon surtout en tout cas ba pratique ya ndenge wana eza malamu te ezo sunga te yo zo mona neti lelo olia na yo peut-être posera na poto tozara na Chine tozara na Pointe Noire tozara na Angola ba place au pena moi piraterie ngo esa maratro c'est bon ozana okuna mais ozaka na se ya moi ozaka na se ya moi tout peut arriver donc ça là eloko na ndenge ya bosolo toutai ko yebisa bino tout à l'heure mbongo wana kozwa ozwi pena mbongo batekeli pe ba carton ba CD na dimanche peu okei pe prière basengi pe nani opesa eloko boyo mutu liboso temi po bamona yo pe otema pe mpona kibonzambe te motema po bamona yo pesi omitia makala moto osunga ba artiste parce que ndenge président enumeraki awa il faut savoir que film to théâtre eza miroir ya pays soki baza na ba condition ya bien ba osala bino ba film ya bien lelo to mona rabatu ba koma vraiment ko envier pe ko sepela na Nigeria po ndenge batali ba film nigérien na Congo ba otonga ba toiture ba benyango toiture nigériane donc ba otonga on a style ya ba nigérien po nani po batala eka na ba film na bango siko biso tozo présenter nini to présenter pe logo te po toza pe na makoki te bosunga pena ba artiste po esala bien voilà tokomi na suka émission na biso ezalaki ekibumba oya yambaki président Cheko vraiment tokomi na suka mais tozo pesa maloba moi moko na moko ndenge ya la rate ko banga te président po toza toyebi eloko wana ratarate par bosco to mo lela kana wana relation kutu linga olela ba pirate yango ba pirate na relation na nini donc kaka na relation zanga mbongo mezala na bato. Merci beaucoup président Tosuksa na yo vraiment tout ça sous moi rendre na biso ndenge tozo sala kaka na ndenge pena ya keba donc mutu moko apesa kaka ba dédicace na ye moi 2 3 4 personnes ndenge ya la kaka na moi mot de la fin rapidement. OK. Bon nga vraiment nazo remercier vraiment président Cheko. Azo sala musala ki tok. Bon, nazo pesa mbote na nga nazo tala vraiment na Paris. Na Monica la parisienne de onangai. Tala na obenga yo tala on calamité. Nazo pesa moi simbinga. Ya mami makambo. La couleur d'origine. Na kati ya Paris c'est Paris. Et puis ya Nicole nanga ya moto ya Evra yango ya et puis nous avons lancé 10% eza na nzela 10% ya nini boteka ilupango toteka lupango kasi zelanda po yebe toteki nani po tozwa 10% wana o amesani o wana o kopie wana 10% yango yo 10% yango soza posa masolo benga président numéro bapesi numéro benga to solo la 10% makambo kitoko o wana yo kopie wana kansi ke Ezoya. Donc, na pesi quand même Nathalie États-Unis, na moni tonton Ilous, vraiment d'accord, na naza aussi déjà, na moni wana bossa na te. Total. Wana bossa na te Serge Malebe na kati à London. En tout cas, papa Serge, un gros bisous et puis mes amis, je vous salue quand même. Voilà, Titina Seya, Al Capone, il y avait un de gros bisous à toi. Merci beaucoup. Tozongi pena pa ya Patrick bazoye pe pa Patrick ndega gezala Patrick mot de la fin. OK, merci vraiment les grands journalistes équipe Bumba. Merci na président Cheko ndega ozo façonner vraiment ba artiste na. Donc mukile moni mukile zotala oyo président zo sala pona bana nae. Vraiment merci continuer ka bongo malgré ba pirater biso mbe ya biso moko ya danger zoya. Bogosomba pe kaka. En tout cas, Nathalie na 4 États-Unis, nazomona masananga les grands docteurs Radou Makambo.
nazomona lisusu grand frère propre na kati ya France wana MC Kimiande Waba. MC Kimiande Waba wana grand frère mobile mbinga vraiment. Nazomona lisusu Sera Moto, Sera Motema, Sandra Bofula. Moi ça pembe. Donc bambote na binango wana, le reste à suivre. Merci beaucoup, le reste à suivre. Wana maloba ya Patrick Tozongi awa na ngambo ya mama moi ba dédicace na yo pe nini okoki koloba na suka ya émission. Na suka émission na koloba kake. Na suka émission na koloba kake, merci na président nanga. Tala sala ka osala ka ponga na zala. Makamba nanga na pesi epa tanti nanga Liziba na France. Bambote belé na kiti susu na Angleterre pa mamaleki na biso bambote belé Marie-Louise na France lisusu ba dédicace nange belé lisusu et pas Sandra na kosuka kawana. Merci beaucoup Maman José. Bon, napesi merci mingi na président nanga Tcheko Matondo tipo. Donc, comme tipo ana bomona on a 10%. Pour vivre tipo na bo santé cameraman na biso Patrick Kimala o sala kapoto sala et puis na pesi susu mbote na journaliste na biso Tcheko eki o azala pardon volimbisi eki bumba o azaki mobile na tétanos na si batu balanda tétanos bamona ki malgré na 10% kiminga akozwani mwasi mususu na pesi mbote na yaya nanga die donné balan na France. Et le monde mwasi na ye mami makambo mama na Clara na pesi mbote na Nicole Kamwanya mama mapasa mwasi ya papa Achille na bosanité grande sœur propre na Suisse Cécile Lusamba na kati ya Genève na mobile na ye papa Dani bobo sanate o bazana bandeko bana poto bazana posa ya bakoli agence ya Dan Zola papa nanga na Suisse Chilumba Senda Kabeya na bosanité. Ba grand merci na famille nanga et puis bana nanga na mwanda Michael Chilumba et Dive Dimbelolo bino nyonso bambote. Merci beaucoup vraiment toyoki bandeko ndenge bapesi bambote na batu na bango tokomi na suka awa vraiment epa ya papa na biso atelemisi biso le roi na film vraiment moi ba mot de passe ba mot de la fin na ba dédicace. Voilà, premièrement na rosenga na mpangi mono to continuer kaka unité wana play wana zalaka nango ensemble na groupe to continuer kaka bongo mpangi mono donc le président du groupe yena benga ke mpangi pour pas que président na ye wana donc na mona ke vraiment famille voilà nazo pesa siko bambote na ngai na bandi na papa Abraham Ngalasi na papa Michel Masevo na papa Sami Petit na papa David Ngalasi et na France na petite sœur moko kuna Archa Noki na Canada petit frère moko tsoazana Serge Balimaka donc na suki wana. Merci beaucoup wana toyoka ki masolo ya Canada tokanisi mbala moko mama na biso Odette na Canada vraiment ba condoléances na yo pe na famille mobimba famille lo qui vraiment to présenter lisusu ba condoléances na oyo e utaki kokoma na famille vraiment nzambe nde mutapesa ka pe nzambe azui tozana eloko ya kosala te vraiment ba courage ya trop bino nyonso kuna esika bozwami na Canada pe ba o bazali awa na kati ya Kinshasa. Voilà président Tcheko tokomi na suka ndeka ezalaka to bandeli su numéro na yo po alobo te na yo ka ite wana siko tango aussi saka numéro mot de la fin et puis takemba la moko alongoli chapeau le sous matina parce que tous en deuil national nous sommes éprouvés où tout le monde entier baebi que son âme repose en paix atikali immortel aza héros le groupe théâtral Yoka Son ainsi que tous les artistes et comédiens toza wana tozole la papa Étienne Tshisekedi Ouamulumba biso tobotamaki tokutaki kombo Étienne en tant que leader le père de la démocratie vraiment groupe Yoka Son na ba artiste ne nyonso président Tcheko tozole la papa Étienne Tshisekedi makas
parce que toza ba combattant yango na lobby merci ba congolais to ba combattant toza ba congolais combattant muto abunda na vie pour réussir combattant ils état d'esprit hein donc toza vraiment ba combattant ils état d'esprit pour que muto azobunda comprendre wela ayi ba droit na ye quoi donc état d'esprit yango na yango tolobi que vraiment bandeko nyonso oyo bakozala na biso elongo ba me soutenir biso to pesi ba numéro plus 243 89 81 55 172. Ils ont un WhatsApp, Viber, Imo tout consort. Cheko Matondo, @0.fr, Cheko Matondo na Facebook, Cheko na comme na TSHEKO. Merci mingi. Bato na otanga kombo na Facebook ba koma peka ndenge wana. Merci na la dame de la France, la Brazzavilloise, Stani de Panama. Yepi ba koma gado so comme Stani de Panama. Maman na Kelti Emmanuel, maman Banebele. Merci na lisungi na ondongo sunga kangai. Stani de Panama, maman na Kelti Emmanuel. Merci mingi ya Adeline Dimbu, oya famille Dimbu, la British na Londres. Donc sœur nanga on a vraiment Adeline Dimbu. Merci na yo. Luka na Odette de Salle, Odette Mpiangu de Salle, Odette Mpiangu. Donc ba mbote na yo. Na pesi mbote na Angola, Anyanga d'Ivoire, Montema papa Delphin Vuvu, Anyanga d'Ivoire, to pesio mbote mingi. Vascontsumbu, Mobala Jenny, la grand prêtre, la prêtresse mère, Vascontsumbu, Mobala Jenny, na pesi mbote, Vejari Sefimbo, na Kekuna na nini na Hollande, Endoven 111, na pesi mbote na Vejantingi, na pesio mbote bele, Anaveta, la sœur nanga, Anaveta, José Kebo, Mireille Kebo, José Kebo, c'est le Kebo, na Londres, la Pessimbote, Sœur Nangaï, Yablavin Zoïba, na Belgique, na Mimingenza. Dieu donné, ah non, excusez vraiment, tonton Dieu donné balan, mon thème ya maman, mami makambo, Ngambe. Patrick Drone, oya Drone, oya Simbi technique, directeur technique ya groupe Yokason, Kunzibelele. Hein? Mon vieux Do Emani, boza ebele, mais bo benga boko me la biso wana Lorette Bilau et Givin passe na Londres et nani mon vieux Patrice Chimanga o ependa ba José et Patrice Chimanga na France ba masalanga tout numéro wana bo benga 10% wana déjà extrait ça numéro bo bengi tozo continuer ko tourner yango boko mona ba lava na kati ba Batista to lobi ke micro ba benga dijo tipo vendeur d'homme. Oui, que makambo ezoke mabe tipo vraiment to yebaki tipo netika banzanzibar ba masolo na histo so azongi lisusu donc tipo 10% ezoya mabe bo pirate 10% ezoya mabe 10% zolo kango te hein o sala cop no moko boye o sala faire moko boye yonga tunaga 10% mais avantage non ezali mais des avantages pe hein des avantages na skotoko tapena na PSB donc ndeto otala pena 10% ndenge ya la kaka vraiment ya biso ezalaki merci te remercier vraiment mon ami propre merci beaucoup acteur donc équipe Bumba de cœur vraiment merci mingi na yo quoi. Merci beaucoup président Cheko disposaki temps na yo bengaki biso poto ya tosola masolo oyo vraiment en tout cas et sali bien te ba piraterie ndenge zo salema to pesi susu mbote kaka to comme na suka émission to pesi mbote na grande dame hein première dame vraiment de Switzerland maman na enfant pas comme les autres vraiment to kotanga migolezo ya ndenge boyebi kaka hein la première dame vraiment na Switzerland to pesi yo ba mbote place aux ali talaka kabino Yabino Iratarate, vraiment, Andy, voilà, topesi bino bambote, tokomina suka émission na biso to bengi, topesi, to lobi ndenge to loba ensemble na kati ya émission na biso, hein, neti na suka nde to beta raka, glory be to God. Hey, ça rend plaisir quoi. Yeah. Kotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana